Mbote pe matondo mingi na bino bandeko balandi ya Voix télévision etando oye yaka kanatina moko soki te pona conscience nani lisusu to nini lisusu kolobela ana Voix télévision ezali etando oye na tina kola musama kanisi na biso kozongisa biso bato na bomoto na biso dozalaki na ngoyi yambo bopa ya bongo na mabele na biso na tina bongo ya kobungisa oyo ezali bongo bomoto na biso tozongisi lisusu matondo ya mingi na bino balandi ya émission mikanda nya boyebi. Tolobaka tango nyonso ebele ya bato balobaka lisisi soki olingo bombela moto boyindo likambo tela ebongo na kati ya mokanda kasi biso ya bino tata ntsumbu maimo na mosali na bino na nzela émission mikanda nya boyebi maye maso o babombela bino biso tokosala bongo bokasi ya koyeba bongo kozipolela bino yango tozongisi matondo ya mingi lisusu bongo na bandeko oyo tango nyonso balatamaka bongo na susi soki bamoni so bi afin tata ntsumbu azali bongo en bonne santé basepelaka pe na bino baye o bosalaka bandombolo to balosambo pona biso tata mokeli balongo pe bakobo batela tata ntsumbu po bakumbelaka biso bongo mikanda nya boyebi tozongisi matondo na bino baye bokumelaka biso na nzela bongo ya internet pona nini te na bino baye banso na bisika baye bozali bolandaka bongo émission mikanda nya boyebi en tout cas biso ya bino mosali tosepelaka pe tozalaka na esengo tango toyokaka pe tango bongo tosololaka na bino bandeko balandi lelo toyeli bino mokanda nini solo bososola ete tozali bongo na sanza ya libwa to sanza ya septembre kolanda bongo manaka bapaya na sanza ya septembre ezali bongo na événement ya monene oyo marka bongo histoire ya kozala na biso bayino émission mikanda ya boyeba baki ekotikala nsima te bango mpe bakofaire participer na sanza yango ya septembre na kokumbela bino mama na événement oyo elekaki bongo na sanza yango nini elekaki ezalaki bongo mokolo ya le 10 septembre 1921 na Mbanza Sanda. Nini yango elekaki le 10 septembre 1921 kona bongo manaka bapaya na Mbanza Sanda ezali bongo moko oyo tata mokili batindelaki biso na kombo ya Walongo Fumukimbangu. Basalaki masakoli pona nini po balingaki biso loposo moyindo. Elokola balingaki biso loposo moyindo bazalaki na esengo ya makasi biso bayindu tozonga bongo bakonzi ya mabele na biso solo babaki ete bakozonga mokili ya molimo te sans que balakisa biso esika touti esika tozali pe esika tozali bongo kokende nde Fumukimbangu basalaka bongo masakoli elimboli ete biso na bino lelo tokei bongo na buku les prophéties de Fumukimbangu lelo toye kolobela bongo masakoli ya Fumukimbangu ya solo bandeko balandi toyokaka bato ebele balobaka mabele o mabele ya Kimbangu mabele ya Kimbangu est-ce que balobaka ngo par ignorance to bayebaka vraiment tina o balobelaka ki mabele o eza ya Kimbangu ingeta mabele o ebenga mabele ya Walongo Fumukimbangu pamba te bango nde bayebi notice bango nde bayebi mode d'emploi ya utilisation ya mabele ya Afrique pona nini te ya mabele ya Congo bandeko balandi koyekende bon koyeba nini yango Fumukimbangu basalaki masakoli balobaki nini pe pona nini balukaki kosala masakoli pona mabele ya Afrique mingi mingi pe na kati ya mabele ya Congo tokanga maloba te tolobaka yango deja lokola mokanda ezali liboso na biso biso na bino wapi na kati ya mokanda bayebisi biso boneteni nango ya yamboto na préliminaire nango balobi chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre créateur. Dieu parle à travers des hommes qu'il a choisis. Le 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal vers 9h, Fumukimbangu entre dans l'enclos en ramant, son visage est grave, son regard vif. Et il s'adresse à la foule en ce terme. Zipangizame veut dire mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible, indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant, donc, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Bandeko balandi tokolikia lolinge totangeli neteni ya bandeli tata mokeli apesa moto na likabo na ye ya bokeseni likabo ezali kotalisa tina ya kozala ne awa na kati ya mokeli pona komonisa monene ya tata mokeli
Et tata mokeli to molimo oyo eleki milimo nyonso na nguya mpe na bokasi oyo bino bomesana kobenga nzambe azali mpe na bato oyo ya ponaka na ntina ya kokomisa message moko songolo oyo bazali nango bosenga ya kotalisa bongo na nzela ya population. Nde bayebisi biso ete na mokolo ya le 10 septembre 1921 ezalaki mpe mokolo moko ya bokeseni, ezali mokolo ya bokeseni mpona biso bayende. Balobi ne bandeli ya mokolo yango, ne bandeli ya bosangani ya mokolo yango na ngonga ya libwato na 9h, balobi Fumuki Mbangu akotaki na kati ya esika oyo batonga na Mandalala. Mais regard na ye ezalaki bongo grave et vif. Kokota na ye akene ko s'adresser to akene koloba pa ya banani, akene koloba pa ya population bazalaki neteni wana na mboka Nsanda to na Mbanza Sanda. Mbanza Sanda ezali moko ya village ezwami bongo na mboka to na province ya Congo Central. E Fumuki Mbangu kozani na mabele wana nde akendaki bongo kosala to koloba na pai ya bato bazwaki neteni ya mboka wana. Alobi molimo ya tata mokeli eye kotalisa ngai ete tango na ngai koki nakende komikaba epai ya ba autorité. Nini esengaki ete Fumuki Mbangu akende komikaba epai ya ba autorité? Pamba te Fumuki Mbangu kosala na ye mosala na mabele ya Congo ayaki mpona kolamusa bayindo, kozongisa bayindo bokonzi ya mabele na bango. Pamba te moto moyindo esengelaki na ye kofuta niongo ya 430 ans oyo anyokolaki loposo pembe na mabele ya Egypte. Etango tokomi na 1921 esengaki moto moyindo azonga nsomi ya mabele na ye nde kotelema bongo ya Walongo Fumuki Mbangu. Etango Fumuki Mbangu atelemi mpona kopesa conscience epai ya bayindo, pamba te eloko kaka oyo mondele arechisaki mpona kobebisa moyindo ezali kokabula na tata mokeli nde yango ekosala ete ebebisa conscience ya moto moyindo. Etango Fumuki Mbangu aye mpona kozongisa moto moyindo na kati ya boyebi to na kati ya conscience nde mondele abaki afin esengeli koboma Fumuki Mbangu. Mais lokola bane kokoka te kokanga ye nde mondele akotaki na procédure ya kotumba pe ya koboma bayebanso oyo Fumuki Mbangu bane koteya. Et lokola bolingo azalaki na epai na biso bayindo, pamba te Fumuki Mbangu alingaka biso mingi mpona nini po azali mobateli, mpona nini po azali mobikisi, mpona nini po azali mosikoli ya loposo moyindo. Nde Fumuki Mbangu amona esengeli na ngai nakende komikaba epai ya autorité. Mayebi nini? Alobi bosimba malamu ke kokangama na ngai ekobanda eleko ya pasi makasi koleka mpona ngai moko pe mpona bayindo ebele. Mesengeli bozala ya kolenda, pamba te molimo ya tata mokeli, mokeli abikelamu nyonso, molimo eleki milimo nyonso nango ya pe na bokasi pe veza batata nzambe ya pumutulendo ekotikala kotika biso te pe etikaka te bayebanso batelemaka mpona koluka bongo bolamu ya bayindo. Abakisi boye, les autorités gouvernementales Mfumu Zaloyalu vont imposer à ma personne physique un long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Alobi bakondi ya époque coloniale eleko wana bakoluka ba imposer silence to ba faire disparaître ngai na nature. Kasi bakokanga mosuni na ngai. Mais mosala o nga na sali bakokoka te kobebisa yango. Pamba te ezali likabo oyo euti epai ya tata mokeli babikela mobiso. Na kolikia ndenge tolobaki ete Walongo Fumuki Mbangu ayaki mpona kosikola pe mpona kobikisa moto moyindo. Kosikola biso na nini tobungisaki botata mokeli boyebi na biso, pamba te botata mokeli nde ezali instrument ya yambo oyo esalaka ete faire fonctionner biteni mosusu etikali, pamba te moto abungisi botata mokeli politique na ye kobeba, science na ye kobeba. Or moto azali na botata mokeli akozala na facilité ya kokamba politique pe politique ezala na facilité ya kokamba bongo science. Nde yango wana Walongo Fumuki Mbangu ayaki po azongisa biso na botata mokeli. Siko mondela koluka akanga Fumuki Mbangu mpona nini? Po aeffacer trace wana ya botata mokeli kati na biso. Mais libabe na bango Walongo Fumuki Mbangu abiki ata bakangi ngai, mais bakokoka te kokanga œuvre oyo tata mokeli atiaki kati na ngai. Balobi boy, certes, ma personne physique, donc Kinsuni Kiame, sera soumise à l'humiliation.
et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle, donc PV Kiame, se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Omukimanga lobi mosuni na ngai ekozala bongo bakokitisa yango bakoyokisa yango nsoni pe ekozwa souffrance ya makasi. Bandeko tango toza na eteni oyo ya souffrance na kolikia Fumukimbangu asala 30 ans ya boloko. Na 30 ans ya boloko Fumukimbangu asala walongo mokolo nyonso bane kozwa 120 fouet to 120 fimbu na tongo na midi pe na poko pendant 30 ans. To simba babiki to baye bazana ba calculatrice na banda ko simba yango to banosala calcul biso na bino. Soki tozwi 360 fimbu to multiplier par 7 pour la bomba naka ba pa ya semaine za 7 jours et on peut ça biso plus ou moins 2520 fouets par semaine. Ce qu'on soit dans 360 films, tout ça là on a mois. Tout supposé que moi en a 30 jours pas maté ba moi à 31 na ba ezalaka. Tout multiplié par 30 jours, on peut ça biso plus ou moins 10800 films na mois. Ce que tu veux que nango siko na une année. Tout ça là 360 multiplié par 365, les autres ça plus ou moins 131 400 films. C'est pour ça que nous avons 30 ans, les autres ça 3 492 000 films. Bandeko Balandi. Bandeko Balandi. 3 942 000 films. Toyo kanga a temps a détourné 1 million. To ganga ka 1 million. Siko moto moko soit 3 942 000 films na nzoto pendant 30 ans. Ah! Ingeta na pasi na mawa soki azalaki na nzoto ordinaire okoya biso batata ntsumbu kaka na une semaine apamba na kufia pasi oyo nyonso wana amona eza te mpo mwasi na ye asalaki mabe te mpo bana na ye baviolaki to bayibaki me ezali kaka mpona kozongisa biso bayindo bakonzi ya mabele na biso wana kude ezali kaka fimbu wana kaka fimbu soki wana okonte bainjustice mosusu bakobeta sete na moto bakosala mayemaso ya mabe bakolalisa nzala bakofandisa donc na ndenge nyonso oyo elongobani te kaka mpona bolamu ya bayindo. Bandeko na ngai personnalité ya Fumukimbangu ezwaki humiliation ya makasi. Personnalité ya Fumukimbangu ezwaki souffrance ya makasi. Kasi libabe ya mondele po nini alobi ke bakokoka te kokanga komba oyo nga na yaki na yango epai ya bayamon ya molili. Tant tozolobela molili awa bosala confusion te na molili ya noir te. Molili oyo bazolobela awa bato oyo batonda na négativité. Po bato mingi balobaki oza moto ya molili te. Molili ekeseni tant tozolobelaka o loposo moyindo c'est que loposo ya ténèbre te. Moyindo ya couleur na moyindo ya kozala ya bato lolenge ya makanisi ya babeta baka ténèbre za bato ya mabe. Ya solo bandeko balandi toyebi loposo pembe nini asalaki me libabe na ye po alongo Fumukimbangu bayiki ata bokangi mosuni bohumilier yango bo faire souffrir yango kasi œuvre oyo eza na kati ya molimo na ngai bokokoka yango te. Solo bandeko balandi tozobeta mingi sete na eteni oyo c'est facile ya komesurer molai ya moto, c'est facile ya komesurer poids ya moto. Bokoki koloba ete Fumukimbangu azo mesurer tant mosusu 1m50, 1m70, 1m80, azo peser 90-80 kg. Mais c'est difficile ya komesurer grandeur spirituelle na ye. Yango tolobi ete na 3 942 000 fimbu soki tolobi to mesurer grandeur spirituelle na Fumukimbangu azali plus que globe terrestre. Pas n'importe quel molimo ti. Ce que mondele akanisaki ete nakanga mosuni na ye. Toyebi ete sima ya kokanga mosuni ya Fumukimbangu azalaki tango nesu kokoba. Oza awa na kasho mais ana katanga tomoni ye. Ana kasai tomoni ye. Ana Congo central tomoni ye. Fumukimbangu a se multiplier ki pona kolakisa loposo pembe ete bozana capacité ya kokanga mosuni.
mais vous avez la capacité à kokanga œuvre oyo ngai na yaki non pona nini ponga na tinda maki pona kokangola et pona kobikisa loposo moyindo pona nini te bana ya Congo to la race noire ya mokili mobima babakisi boye l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Bato mingi badembelaka na profession wa balinga mika koto biteni musu balinga otanga alo poso pemba kokoma moyindo moyindo kokoma lo poso pembe siko bato baliki lokwa lo poso pemba kokoma moyindo moyindo kokoma lo poso pembe babia donc c'est que na bakabelo c'est que na somba mafuta oyo ezala hydroquinone c'est que na beta kazaka na tie kilamfwengi mile pour na terme kilamfwengi cravate hein kosana cravate c'est que na loba français na loba ki allemand na loba latin na loba anglais na loba portugais wana nde moto moyindo ko mondele te ta balbe ke moto moyindo ko koma mondele ezali par rapport ya kozala sur le plan mental d'autant que tozo mona na mabele ya bayindo kuluna criminalité avancée taux ya mortalité ya bana taux ya mortalité ya ba mikolo ba mort de plein batu musu bango tsa système étage da kokunda bango na ba cimetière mokonza ko détourner tant de millions mokonza yibi mbongo na mboka na ye ake ko bomba na mboka ya bapaya kon inconscience wana yango mundela ko komona lobi pe mundele akoyiba mbongo na mboka na ye aya ko bomba na Afrique lobi pe mundele akobwaka ngunda na mboka na ye po aya awa na Afrique lobi pe mundele akosala mayemanso ya mabe oyo lelo ezo yingela na mabele ya Afrique lobi pe mundele akobungisa botata mokeli na ye olandela mabe o ye alonaki na kati Afrique to yango walongo fumu ya ke lobi mundele akobungisa botata mokeli ya to zomona pe dernièrement awa mokonzi ya mboka France adoza na mabele na biso ona kolakisa pe kaka parmi bilembo ekusala ke mundele akobunga mokonzi ya mboka France atambolaki na balabala kikomela masanga na balabala tata mokonzi ya ekolo avanda na balabala azomela masanga na ba population ya bosangani bo ezali pe moko ya bilembo oyo ezali kolakisa shit na bango Fumukimbangu basala déjà masakola pona nini po connaissance to spiritualité mondiale ayelaki biso connaissance wana to ko détesser yango to ko rendre yango fragile bande ko balandi esengo ya makasi ya kotanga buku oyo masakoli ya walongo Fumukimbangu balobi les guerres persisteront à travers les mondes. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice du blanc. Balobi, Bitumba et Kokoba, Namokili, pe Kongo kozala bongo, Nsomi. Mais, Kolandela, ba décennie to l'intervalle ya 10 ans oyo kolanda bosomi ya mabele ya Congo to bosomi ya mabele ya Afrika ekozala bongo ya pasi makasi koleka pamba te bokonzi oyo koyingela sima ya bosomi ekotravailler mingi na intérêt ya loposo pembe ingeta okomona majorité ya bakonzo bayingelaki na bibonga après indépendance et kobaki kaka ko travailler pour l'intérêt à l'opposo pembe. Prévané moko aloba avant indépendance égale après l'indépendance. Pour nani po ba principe ya mutu ya oyo batu bazulaka bonsomi biso to respecta ki yango. Ezali nini bonzambe, ezali nini politique, ezali bongo nini science. To kobaki ko salela na neteni ya bonzambe to na spiritualité kaka religion chrétienne, na nzela ya catholique. Neteni ya politique to kobai ko salela kaka mai oyo même ba constitution ya libanda neteni ya science système éducatif na biso ezalaki kaka copie conforme au loposo pemba yaki na on a tina ete a former biso dozala ba auxiliaire to bai ko to yeba kaka ko travailler pour na intérêt ya loposo pembe to ko babalobi boy un grand désordre spirituel et matériel s'installera les gouvernements donc Miyadi
de l'Afrique entraîneront sur les conseils de Blancs leurs populations respectives dans de guerres meurtrières et s'entretueront. Tokolikia kili ya makasi ya matali ya molimu ekoyingela kasi bakonzi ya mabele Afrique bakokamba to bakotindika bato na toli o bazali bongo kozwa epai ya loposo pembe nde yango ekosala nini ekumba population na bitumba na koboma na bango na kolikia lelo so botali mabele Afrique okoyoka pays oyo na pays oyo bango na biso tozali bongo kobomana balobi se biso boye la misère s'installera, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher les biens, naître dans le pays du blanc, dans le pays des blancs. Ils parleront toutes les langues de blancs, parmi eux beaucoup seront séduits par la vie matérielle des blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des blancs, donc kutu zamindele. Il y aura beaucoup de morts parmi eux, certains ne reverront plus leurs parents. Ah, masakoli ya fumuki mbangu ndezoloba. Na bino bandeko bozibiso na katikati. Lelo tozolobela les prophéties de fumuki mbangu. Pambate sanza ya septembre. Ezali sanza oyo ezalaki marqué l'événement ya monene. Na oyo etali bongo masakoli ya fumuki mbangu. Pona nini fumuki mbangu akoluka asala masakoli? Pona nini bakoluka basala masakoli pona biso? Balingaki bapesa biso ligne à suivre lo lenge nini singi to tambola. Puto longo na kati ya mabe to ya pasteur ya mikakatano olo poso pembe bayela kibiso. E lokola balingaka biso mingi pe bakobaka kino lelo kolinga biso bayindo de balingaki batalisa biso lolenge kane sengeli to tambola kino tokozwa bongo bonsomi na biso. Balobi pasi ya makasi. Banani bazoloba ezali bongo walongo fumuki mbangu ekoyingela na kati ya mabele na biso. Pona nini pasi ekoyingela pamba te sima ya kozona biso bosomi bakonzi bakokamba biso te bo elingi walongo fumuki mbangu me bakokamba bo elingi mundele nzoka nde mundele wuta deja na makita na bango basalaki deja sima ya koyeya ba premier missionnaire awa e sima ya kobatize mokonzi nzinga kuna 1491 souci ya mundele ezalaki ete bolamu to bomengoli na mabele ya Afrique ekoma epai na bango e soki bakopesa bakonzi na biso conseil ekozala toujours pour intérêt à l'opposo pembe, mais pour un désavantage à l'opposo moïne. Mais en gros, ça a été tant que on dit bakabi mboka et pas à l'opposo pembe et kokumba ni na retour na souffrance et pas inabiso. Mais ça a été ba jeune ming baluka ko quitter ma belle Afrique. Ba kende bongo na mikili ya bapaya. Balobi mingi kati na bango ba ko négliger ban kota na biso. Est-ce que baloba yenge kieno Wetwa, wanya, jambo yeno, aksanti sana, losake fula, bakoloba yangote. Bango bako préféré baloba, ah, how are you? Bonjour, cuidado. Bakoloba bakota wana nyoso ya bapaya, po amona na moto na kati ya bato. Bref, aneme mikino lelo, bato balobaka français malamu, bataka bango na ran ya bato mayele. Or, kota, Neli kotali sa teke bato bazamayel. Pour ceux qui côté zalaki bato kolaksa bato mayel, Congo, je crois que vous allez attendre sous premier pays, tout deuxième pays francophone. Un rose na bato mayel koleka pa mate mayel et mona na kate kaka na maloba. Mais mayel et mona na kana misala. Tango bo transformer société na bino, li bakoloba ki ya solo bato baza bato mayel. Et belé bako bungisa bankota na bango. Bakozala sedu bakomi pesa na bisale o bakomona bongo epai ya loposo pembe. Bayebisi biso boye ainsi deviendront la proie des blancs. Donc moto moyina kokoma même esaka le bilei. O mona lelo mondela koluka asala vaccin essaye nango na nzoto ya loposo moyena. Loposo moyena omi ko utiliser sous forme ya bakobai. Donc bakomi ko tenter expérience so ba ni ba expérimenter eloko nyoso na mokili. Bako expérimenter yango na kozala ya moto moyini. Balingi ba durée ya poison na nzoto ya moto kaka na nzoto ya loposo moyini. Tout est comme na bokono ya coronavirus. Et bane ko sauter moto moyini même na mikili ya bapaya.
Mais Mondela a dit, pour actualiser maladie, on a le pour na batunios, comme même pour boma bayindo na ko. Pour na nini, pour moto moyindo, le colo se retrouver na mabele na bango. Na komi ko utiliser sous forme comme bilei, ozo servir qu'à mettre. Ande ko balandi, tango mosusu na pasi pena mawa. Mais na masako la fumima balobi boy. Ebele ya bato babimaki bake mikili ya bapaya. Pena bayi bazali ko bakino lelo. Ningi bakozwa di bakute ya kozonga na mabele na biso. Yango moni mwana lo besikala te poto bomi yango liboso, mais moko pe motinda ni atata mokeli bazolo ba ete bayindo to zonga na mabele na biso. Ba oto tsate tite ba ke to zonga ti. To kufela kuna na mabele ya bapaya. Tango ekoki tozonga na mabele na biso, retour la terre de nos ancêtres. Les alliés moko ya ba conférence o isalemaka na juillet 2016 pour na côté ya bayindo ete tozonga na kati ya mabele na biso. Tozonga bon na kati ya buku balobi boye. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel Kinzambi, pouvoir scientifique Kimazau et pouvoir politique Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Walongo fumukibanga lobi esengeli mwa tango wa molai po moto moyindo azwa lisusu bokoli ya molimo. E bokoli ya molimo o ekopesa nzela to ndingisa pe babonko zwa bonsomi la politique pour ni pété bonsomi ya science. Et ekosunga biso pona kokokisama eteni ya misatu o ekopesa ndingisa na mbotama ya mokonzi roi divin to kwatuleni o ya koya bongo na ba pouvoir misatu. Pouvoir ya bonzambe, pouvoir ya kokamba ya politique et pouvoir ya science. Elingi koloba ete na nzela ya roi divin nde tokobongola lolenge na biso ya kozana eteni ya molimo, na nzela ya roi divin nde tokobongola lolenge na biso ya ekambeli, na nzela ya roi divin nde tokobongola lolenge na biso ya koyekola to ya kozela bongo boyebi. Nde bayebisi biso boye. Na nzela ya roi divin wana bango moko walongo fumukimbangu akozala na kati ya roi wana. Confusion lelo sur terrain, ebele ya bato bamitie bango nde bakwatulendo. Papa Kiba na kombo wana pamba te kwatulendo selo masakoli ya walongo fumukimbangu balobi ke bango moko bakozala na nzela ya roi divin. Bino nenge bomibengaka kwatulendo boza sirke molimo zokamba musuni wana za molimo ya walongo fumukimbangu molimo sina kolakisa bongo mosabi pona botosi. To kiba to sakana te na masakole walongo fumukimbangu pamba te zali chemin o batrasaki pona koyeba esika to wuti esika to zali esika bodo zali kokende pamba te masakole ya fumukimbangu ezali notice pona kotambola ya malamu ya loposo moyindo pe mabele ya Kongo na kozala na biso na kati ya mokili tozonga bongo na kati ya boko balobeli biso boye. Je liquiderai l'humiliation que depuis le temps les plus reculés l'on a cessé infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraité et humilié que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut que les voleurs soient saisis avec l'objet qui l'a volé. Pandeko balandi na kolikia walongo fumukimbangu te lobaki ne bandeli etalingaka biso alobi akosilisa humiliation to soni nyonso oyo batia na loposo moyindo. Alobi pamba te loposo moyindo azala ya kokitisa madoko ba humilia ye race moko te loposo moko te na mokili azala humilia lokola loposo moyindo. Loposo moyindo batia na kata cage lokola ebwele mwana moko ya mondela vandi
bazwi mwana moko ya moyindo batie na kati ya cage bazotala ye lokola makaku moko boye. Moto moyindo bazwa monoko na ye batie kadena bakangi bazwi kadena babwaki na mai. Moto moyindo bazwa moto na ye bata serre joint o baseraka na oba toyebi bamenize serre joint ndenge ezalaka. Moto moyindo ba experimenta nyonso ya mabe pa ya moto moyindo. Bazwa moto moyindo balati ba explosif ba mangundu na nzoto. Po bazokoka te kopasola nzela ba mabanga po basala nzela ya rail bazwa explosif balati nzoto moto moyindo apanzi nango mabanga. Toyebi me bakonzi ya mabele na biso awa. Pona kosepelisa mondele abinisa bilenge basi tolo polele. Tala humiliation o moto moyindo ayoka. Bakozwa moto moyindo batiki ye bolumbu liboso ya minele bazotanga biteni nyonso ba parti ya nzoto na ye. Bakoboma moto moyindo lokola ebwele bakozwa lino balakise pa ya bato. On a arraché tolongola ki mino ya mbota lomomba. Ba humilia moto moyindo na niveau moko oyo toyebi te. Ata kutu ngungi babomaki mbala moko ta me moto moyindo basala ye oyo ba humilia na balolenge nyonso. Me walongo fumu ya bike na kosilisa yango. Alobi toko bakotanga Bible. Place tozongeli yango pe tokobeta sete na makasi pamba te biyama mususu balobaka walongo fumu kimanga tikelaka biso Bible. Batata balobaki, bakoko balobaki, batata mwasi balobaki, bayaya balobaki, banakasi balobaki. Walongo fumu kimanga lobaki toko bakotanga Bible pamba te bakangaka moyibi na eloko oyo ayibi. Na kolika tanto tangaka Matthieu 15:24 kuna mobikisi ya bayuda zobaki na kindamaki kaka pona kobikisa brebis perdu de la maison d'Israël. Na kolika sodo bandi kotanga brebis perdu de la maison d'Israël, Jephthé, Gablon, Zadi, Neftali, Jida, okomona okokuta bambunza te na kati. Okokuta bamongo te na kati. Siko yo moyindo tango lobakeka ngenga pe nazali na descendance ya Jésus Christ to na ligne na généalogie wana to na lignée wana. Place ovandi na botosi nyonso meka koluka ba tredi nyonso oyo zali na 12 tribu wana. Est-ce que basala ki au greffage ana ndimiti? Greffage ezalaka na makambo spiritualité. Tozonga na kati ya buku pamba te Bible ezali mokanda o mondela utilisaki pona kokosa biso bayino. Yango walongo fumuna baki boko bakotanga yango. Nde bokokuta mama to makambo ebele ya bosoteza na kati oyo kopesa bino moto moyindo boyebi ya komiyeba ete ya solo ya biso walongo fumu kimbangu. Pamba te kuna balobi ete esengeli te biloko bana na bato kopesa ngo na bambwa metala yo moyindo lolenge obikelaka. Tango zolia makoso. Tango zolata coupe ya C na tombola. Mususu komona kutu on a bosoto moko songolo pakala pamba na télévision tranche d'âge ne sozolanda biso na boyi ko utiliser ba terme mususu pour ba paranga bazolanda biso ba boti ba kulutu na bino moko boyebi mayini bokutaka na bilamba ya tombola. Même na basani tozonga na kati ya buku. Balobi nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer. Tokozala na buku na biso moko ya essence livre sacré na biso moko. Soki walongo fumu manga lobi ke tokozala na livre sacré na biso moko. Mais pona nini ebele ya bato baraki fumu kimbango azalaki mokinda mi ya Yesu kino kozonga na mokila molibo akoba ikozala chrétien. Ata bino moko bandeko na ngai. Kokoso ya langi to motema mabi to kaka lokoso ya mbongo ndesali ki to bomba bosembo. Soki balobi ke nous aurons notre propre livre sacré. Donc c'est que livre sacré bayaki na yango lokoso pe bayaki ezalaki ya biso te et puis alobi ke ekokoma na makomi na biso moko oyo ye moko koya ko inspirer. Ekokoma na alphabet français te ekokoma na écriture ya arabe te ekokoma na écriture chinoise te
babi kokomama na écriture na biso moko. Est-ce que ça te mwene motamo? Bandeko balandi. Bandeko balandi. Oni moto nyonso esengeli ayeba le passé na ye. Même na kati ya libota. Soko leo kamba libota malamu esengeli oyeba histoire ya libota. Bopandi sango moko na chaîne ya bapana lobaki un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Pour nani na lobaki ke peuple sans âme, pamba te âme ezali botata mokeli kati na moto. Soko moto abungisi botata mokeli kati na ye, sort na ye ezali nini? Akozanga tina liboso ya bato. Soko biso esengeli toyeba masako la fumulimo pamba te ezali chemin, ezali nzela, ezali garde-fou o ataki pona kozala na biso bayini. Pona kozala na biso bayini. Tango lobi ke tokozala na buku na biso moko, soko tovanda kino lelo. Biso bayino vuma me babangomba oyo babebenga ko biso banzila Kongo pe yeba na rapete nzila Kongo ngoza ka nini soki pe nzela ba trasa pour na Congo pe yeba vraiment te mais to benga ka banzila Kongo balobi ke tokozala na livre sacré na biso moko bande ko bamangomba no so bokesini bande ko bozana de na bamangomba so da ba religion étrangère guide alobi ke tozana livre sacré na biso moko. Parce que tala livre oyo simbi na maboko. Yo moyindo, livre simbi na maboko. Tango simbi Bhagavad Gita, tango simbi Coran, tango simbi Bible. Bali sango na masako la fumu kimbango. Eza livre sacré na biso et komami na makomi na biso. Ah, to me pesa bien. Un long instructeur enseignant viendra avant mon retour pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans ces langues, qui préparera les peuples du Congo? Pamba ye maso oto lobi awa mokonzi ya boule to roi divin to kwatulendo aya fumukimanga lobi akotinda motangisi un longi. Na koliki ya bandeko balandi motuka o bakotisi na garage sima ba mécanicien koluka kobongisa yango soki ebongi te esukaka na mitraille bakoteka yango pa bana ba mabende bakenda yango soki na limete soki wa bakendaka balambi yango soki basala yango barre de fer elongwe motuka pona nini po ebongi te moto o abeli bamemi na hôpital to na ndako ya libiki soki azwi traitement abongi te suka morgue te kunda kwa bongiti siko biso pe bayindo aussi lota conscience na biso zo bongati risque to kozala effacer siko poto zala effacer te tata mokeli atindeli biso longi azali lokola mécanicien longi azali lokola monganga oyo aye ko traiter banzoto na biso or lokola bazali longi ba ko traiter mutuka te ba ko traiter nzoto mais bazo traiter conscience ya moto moyindo pamba te na masakola fumima balobi ke longi akoya pamba te soki longi azate nani ako préparer bana ya Congo tant bazo lobela Congo avec ka ezo représenter ka te RDC mais zo lobela kiboyindo na ngoni son ensemble nani ako préparer bandeko balandi nani yango longi nani yango longi nakolikia tokokanga maloba te tokozala pe hypocrite te neteni longi ezali bongo po bazoteya biso pamba te balobi ete malembe bato bakoluka kobundisa ye mais bato bakolanda kaka enseignement na ye nani azotangisa mileko nani asimbi pembe liboso ya epelo ezali bongo fumukusu kia mzala pana na ngolo tolobi yango te par sentiment même bino bapanzi sango même biso bandeko baso to meka kotala sur terrain nani azo préparer to nani azo tangisa bayenda or en réalité to tika kobundisa to pesa bango nde maboko to pesa bango maboko pona nini po ba préparer biso to zwa lisusu boyebi po to préparer boyeyi ya mokonzi yango ya or bayebisi biso
car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples d'abord du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Mokonzi Abule akoyate pona kotangisa. Mokonzi Abule akoyate pona koteya. Kwatulendo akoyate pona konégocier. Mais Kwatulendo akoya pona koappliquer oyo ebengami bongo mibeko. Ngonga yango oyo bandeko na ngai. Tosala makasi, to se conformer na masakoli ya Fumukimbangu, les prophéties de Fumukimbangu. Fumukimbangu asali kanai te pa lobi ka kotindela biso longi. Mais longi azali, to profiter na mateya ya longi. Na koliki ya bandeko balandi soki likolo eyindi, moto atikaki bilamba libanda, akimaka mbangu po alongola bilamba. Moto ayidikaki manioko, ekomi deja kokauka bikedi, akendaka mbangu po alongola bikedi, po sino to kozanga fufa kolia na poko. Moto azangaki mai, akendaka mbangu azwa ba bassin, po akoka bon kozwa mai. Biso pe tango longi azotangisa, to profiter, to bongisa oyo ezali bongo ezaleli na biso. To bongisa ezaleli na biso. Pona nini? Po mokonzi ya bule ndenge masakole lobi, akoya te pona ko négocier. Babi eleko na ye kozala très meurtrière. Ndenge tolobaki, motuka oyo ekoti garage ebongi te, suka baki kolamba yango, bako effacer motuka wana. Moto akoti hôpital abongi te, akei bikinda to cimetière. A effacer. Parce que milimo oyo ebongi te, zui conscience te. Andeko balandi. Ekozala pe effacer yango moni même okonza bayuda lobaka. Ete baye baso oyo bakotambola selo principe babulusi enfer to lifelo pona bango. Or lifelo en réalité zaka bayo bakotambola hors principe. Baye o bazui conscience te baye baboyi ko bala na principe botata mokeli. Wana ne teni na bango. Biso pe ne teni na biso boye ya Kwatulendo to yeba ete c'est le moment to yeba bongo na komi bongisa. Tika na soko bundisa ye. Po ata bundisi ye masakole lobi ete ata bo bundisi ye me maleme bosani. Bokolanda senima na ye. Siko na obundisa ye ozwa libabe na ozwa na luka mbala moko. To pona nini. Balobi quand le peuple du Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera s'opposer sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Tango biso bana ya Congo, biso bana ya Afrique, biso ba yidi kokoma na tango na biso za bosoni. Mboka nyonso ekoluka etelemela biso. Angaye. Yango foto so msala matondo na walongo Fumukimbangu balingaka biso. Na basalaki masakoli. Boko dinda na mai. Fumukimbangu atikaki biso ligne ya kolanda, tile biso donc atile biso mode moko singa to landela poto yeba ete eskadi to wuti eskadi to zali peskadi to zali kokende mai ni to komona lobi peta to komona mayango esengi to sala nini mais ebele ya bato babombaki masakoli wana ya walongo Fumukimbangu mais grâce lelo ya motangisi lisusu baye ko zipolela biso susu masakoli ya Fumukimbangu po ebele ba roboya kotanga masakoli ya Fumukimbangu pona ko bomba tango so eteni wana ya longi. Pour le coup, la monnaie amitié, yende. Moto sabiki ngai nde. Mais so soki na masakoli ya Fumukimbangu, neto ko sosola nani yango longi. Po belé ya bato ba ki dernier virage ezali songolo pakala. Dernier moto ezali songolo pakala. Mais to yeba ete dénominateur commun ya lobiko loposo moyindo ezali bongo walongo Fumukimbangu. Kasi bango batiraki biso bayindo bongo te pona esengo pona bolamu biso bayindo basalelaki biso masakoli. Po to yeba boko tambola po lobi tozonga bakonzi ya mabele na biso. To yeba ete sans longi mabele ya Afrique ekotikalaka kobonga to kobika ke esengeli biso baso tolanda mateya ya longi na nzela ya siku nya semono anza poto préparer boyeyi bongo ya mokonzi ya nguya baso tosongisi matondo ya mingi na bino baye baso bolandaki biso lelo tolobelaki les prophéties ya Fumukimbangu tosongisi matondo ya mingi na équipe technique ya Voix télévision mobima pona nini te tomoni bongo kwanga ya tolula tatambala matsadila tosongisi matondo ya mingi na tata kwa kuliso ya ngozulu pona nini te na mpose
tata Ntimba Siluvoni tozongisaka matondo ya mingi epai na bango pamba te tata Tsumbo azali lokola bilei batie na mesa me baye balambaki baye bazikaki na moto ezali baye wana tosili bokotangela bino tozongisi matondo ya mingi na walongo fumuki mbangu pamba te soki bino bosalaki masakoli te tolingaki koperdre tolingaki kose situe wapi mais grâce à masakoli toyebi ete eleko tozali eleko ya longi esengi tozwa mateya mpo tozonga lisusu bato mpona koprépare boye ya mokonzi ya nguya oyo akoya lisusu kovandisa pouvoir spirituel pouvoir politique pouvoir scientifique tozonga lisusu bakonzi ya mabele na biso biso na bino tokute na manaka ezali koya tika ete kimia walongo fumuki mbangu eyingela o mabota na biso banso